président Aïbasoub. Voilà, président David. Oui. Bonne. Bien décoré. Le bimisi, ma maman, bimisi, Basoukou, nous sommes beaucoup. Bon, surtout le but de ma Basoukou, on a évité ceux qui attendent Willery à la place. Donc, toujours peut-être 0,01%. Il y a Basoukou, Bangon détruit dans Bangon le plateau. Juste délégation, mon délégation, il y a province ya Kwango, pays ya ville, province ya Kenge. Okay. Oh, mon wana Bangon. Oh, Bauti Kenge, Bauti Kwango. Bien sûr, oui. Ah, il y a solo, maman. Bakosite. Bolo bansambe, bakosite. Ah, bon, mambo repona bino moko. Alors, président David, c'est par rapport à l'événement où tu es collé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que Frédéric a illustré votre match? Oui, événement où il y a eu le cas, Basoukou a organisé le premier colloque international, l'Alliance internationale de Basoukou Boribatu, auquel tu as dit Basoukou Bazana pays, Basoukou Bazalaka, tu as dit la délégation de la province, tu as na plateau, tu as na président de la province à Kouilou, Dr. Lik Molop, tu as na Yawa. Ba obi baza bandeko bauti na province ya Kwango tozana batu pe bauti na Wiji batu mususu bauti pe na Mutsuku na Angola bango nyonso bayika mpona ko marquer présence na bango par rapport à journée internationale culturelle de Basoukou. À part wana tozana conférence o tozo préparé et ozana na université à Kinshasa. Alors bandeko bayaki na Kenge il fallait pe ba obi batikali kuna na Kenge bamona ke ya solo bandeko bakina na mutuka bakomi bazana kata kine quoi. Alors c'est pourquoi événement le kaindeni. Ah, il n'y a rien à dire. Évidemment, les gars qui kitoko, ils allaient pena ba grande figure, il y a Basoukou, Azalaki wana, il y a Liboso patriarche Nabitso qui katangima, Azalaki wana sur place, honorable Makengo, Azali. Donc tous les 5 députés à Basoukou vraiment Bazalaki représentés, Bamsos Bayaki présence à Bango, Owana Mama Bozomona Azali ministre près le président de la République, Mama professeur docteur Nana Manouanina Kiyumba, il est Bazalaki wana. Donc est-ce que la Basali l'ensemble Catholique bazalaki wana basango monseigneur Bodiga patindaki délégation na ye ba pasteur bazalaki wana ba musulman pe bazalaki wana yango lobi été bokeseni kuto sawa donc oza la musulman oza la protestant oza la catholique biso nyonso ezala ne loko moko esangisaka biso soki bolingwa boye komi pe na nation na biso Congo je pense que ozala malamu mingi ba valeur nini balandaki na journée pour nous quelles sont vos vraies valeurs président David? Nos vraies valeurs, d'abord, nous protégeons notre patrimoine qui est notre langue. Au commencement était la parole de la Bible, la parole était Dieu. Nous sommes salamaki na liloba. Nzamba loba que la lumière soit. Donc il avait utilisé une langue pour que la lumière est là. Donc Nzamba kela mu ki le seke na kisuku. Congo non, oui, parce qu'il avait utilisé une langue. Okay. Donc, si vous n'avez pas... Voilà. Donc, ce qui est au respecter nos valeurs la langue na yote, et puis aux promouvoir yangote, et surtout garder pour pérenniser la valeur nango, en tout cas, au comme esclave na siècle tous allez les lots. Okomona ke même minoko na biso mboke komi na ba métissage mungala tango bakutani na munoko mosusu akomi ko sangisa na oya yena il faut garder l'authenticité ya nini ya langue na biso c'est un peu ça et après to talisaki que kosangana na biko le belé ezo pesa pe force za malam il faut lutter contre le tribalisme parce que bato bakomi akukia ya lobby biso bato bando no biso nyosto boy non musuku dit non biso to ko sala boyete il faut to kenenzela ya boy il faut to cultiver amour paix et puis tous à la porte na biso nyonso ko fondama à part ça tous en statut na règlement d'ordre intérieur pour lutter contre Aïbassou Alliance internationale de Basoukou Boribatu to ko lutter contre la délinquance juvénile to ko lutter kosunga bato bazana ba maladie métabolique pour assister na processus électoral tout ça na assistance humanitaire tout ça na domaine de santé et éducation et puis agriculture na pêche na élevage Basoukou mabo suzu pona président ya Kwango ya Kwilu yeyo président Mbote na Mbote ndeko félicitations merci na ngoni Basoukou ya Kwilu bien sûr Basoukou ya Kwilu te Basoukou en général alors elone memi bino na événement au Tchougo à la fin du mois ndeko lokola président international a utolo bango na ko rappeler ngana za président provincial ya Kwilu Dr. Lik Muloko OK soki omoni to longwe musikati awa tozana
bobele souci moko oya ko matisa culture na biso basuku tozana ba valeur ebele peut-être comment vraiment rejeté parce que unité ezala sous-sauté mais tant on de banisi li solongo mutra mutakomi ko yana likanisi et maintenant dans les jours à venir on mona que basuku tozala peut-être élément moko ya attention ya bagnyoso na ko iko ebiso moi parenthèse muke biso na basuku to yamba roi belge roi de Belge oui Aouti Belgique aille à se réfugier à terre basuku plus précisément na Chit qui pince mais tina date ya lelo na histoire eloba makapenate mais ceux qui toquent au memio au comment la indice ba trace ya roi belge na terre ya basuku or ce sont des éléments ya makasi oyo histoire ko retenir vraiment ya mboka na biso bana ba génération ba ko retenir tozana patrimoine lokola docteur Aouti Kolobango oyo est très spécial et ko sunga même mboka na biso entre autres Chit qui pense wana ozoyoka ils ont la capacité munene ko alimenter même toute la province abandonnée mais du fait que tozala qui un peu dispersé nul ne pouvait se présenter comme leader comme un organe moteur à mes représentants vis-à-vis à l'état pour bailler ba peke na mabele basuku ba valeur belé très bien et ce qui toyena histoire na biso c'est vraiment grandiose donc ils ont valeur munene parce que Congo oyo ndenge zo Congo ya Congo base na ngwe bandel na biso basuku. Très bien. Alors un de plus nini bozui nengo memagi ba mama na événement zalaki obozui na événement otugoleka. Elo ni bobakisi. Eloko ya makasi oyo tobakisi ezali message oyo utaki na ba différents intervenants kati na manifestation wana. Tous nos leaders politiques, religieux et autres insistaki sur l'unité, donc l'amour, solidarité. Très bien. Et fraternité kati na biso basuku. OK. Excusez ndeko na wacha mwa nuance mke wana. So to lobi kati na biso basuku et la kisite ke biso tozo ko cultiver tribalisme. T. Objectif mère na biso ezali ko relever culture na biso. Eza culture moko eza très riche pour na pays na biso. Maintenant to lito bimisa ngonde eye bana emonana. Donc tribalisme vraiment eza ennemi na biso parce que musuku aza mutu aza très social, caractéristique na biso yangona nan musuku aza très social. Très bien. Le femme yebasuko baza na kwango na kwindu kenge baza bien? Très très bien. Et yebana déjà que soko bali mwasi musuku o bali mwasi oyo ya valeur ya lokumu. Ya solo ba mama. Mama opona biso. Pardon, yo ba itinini. Déjà président Aouti Kolobanyo soit pas Koloba. Et puis tozalaki na manifestation kafu le 2 mai. Makambo ebele lo bamaikuna oyo kupya ko bakisa socialité. Kuna epato utaki batei biso unité, amour et surtout pardon. Très bien. Donc eloko ya mopia na Koloba yangwana. Esengeli bandeko basuku bisika bazwami na bandeko misusu balanda pe basuku sur l'unité, l'amour et le pardon. Maté yande tozwaki penza epai tokendeki le 2 mai yangwa. Donc on est satisfait d'avoir été à l'organisation à Marambo Tunenge Zekaki avec le président international David. Très satisfait tango président international a bandi ko organisé et puis nalaki très honoré tango na moni ba papa na biso ba notable minene lokola ba patriarche ki katabaye et insiste sur l'unité, l'amour et le pardon. Très bien, merci beaucoup. Président Lamoni, vraiment, c'était une bonne chose. Ça valait la peine, cette manifestation. Mais quels sont les vrais problèmes Yabino Basoukou? Le problème au logo là, Maman Lobi à présidence, ministre après le président de la République, n'a pas de kata, n'a pas de comme sous officiel au Bayaguana, au boye ça qui bang. Vrai problème Yabino Basoukou et ça n'y. Vrai problème Yabino Basoukou et ça l'est amour. Donc vraiment non, pas du tout. Tolinganaka mais tozalaki na problème ya leadership na mwango ngamuke. Basuku ce n'est pas une communauté mais plutôt une famille. Problème na biso makasi même to exposer qui est pas la ministre près du président même honorable député ba professeur Lapika bande konyonso singa ki bango basunga biso ki tozala uni. Est-ce que ceux qui toza uni rien n'est plus fort que l'amour. Trahison kozalate, haine kozalate, et ceux qui kozana haine à moningate au pèse musala, au coco pèse mon musala, ceux qui amour exalté. C'est purement que ça n'a pas d'importance. C'est un tribunal faut beauté, ama.
na ba occasion boye na ba réunion na bino na éviter Alliance internationale à basuku bo diba to ezala été kaka pour la circonstance wana toza na ba cellule de maison. Chaque cellule va na leçon basoka chaque dimanche en dehors de la cotisation na bango o basala kawana. Donc toté ya kabango histoire na biso place to uta toté ya kabango ba valeur na biso toté ya kabango pe bolingo toté ya kabango pe makambo to ya ko récapituler na kati ya manifestation wana bien que to sala ki moment e bosha moi mukuse mais normalement ba yebi déjà nani kwa za musuku to uta na mboka nini sikoyo to eko cheje wapi donc banda na musuku banda to uta musuku to eko kitati to eko stationner lelo na zumburia mvumvu du musuku nyoso ayebi déjà kombo ngoli kama ayebi déjà que to zalaka na Egypte ayebi ndenge nini bakoko babanda ko tunga pyramide bien sûr ndeko président provincial ya kula à marteler loko ya nena roi belge ya ko se réfugier na epa basuku mais ce que lelo na nini na Egypte au moins ata 13 bano arrêté or bakoko na biso batonga ba pyramide wana premier pharaon azala pe mundele te alors il ne faut pas que tout change histoire d'où objectif faut ça cacher na senabiso ezalé que nous devons écrire notre propre histoire. Très bien, merci beaucoup. Papa liloba moko ezali oui moi liloba eko kozanga te poso totali Congo yango totali Congo ya Benikongo République démocratique du Congo franc congolais toza wana mais toza négligé il y a des fois donc yango problème bon moko nde ezali nde eloko tona posa nango. Très bien. Toza la social toza la uni. Très bien. Na moi vous insistez mingi na unité docteur Luc. Oui bien sûr. Vous insistez beaucoup plus sur ça. Eza moko ba valeur capitale oyo mutu nyonso akwai ko cultiver. La fois passée tolandaga message omoni soki tolobi ke biso eza qualité na biso euta déjà na makila bakoko. Madame la ministre, le président de la République, professeur Dr Nana Wanonina, à sala tour ya pays pour cultiver, vulgariser message à cohésion nationale. Donc c'est l'une des valeurs oyo exacte que parce que pour la philosophie politique, mais plutôt ça interne par rapport à notre culture. Donc dans le sens il y a dynamiser la vision vous voyez que nous accompagnons. Ça intègre plutôt notre idéologie culturelle et nous accompagnons, nous soutenons ça. Donc, on est vraiment bon mot cohésien. Alors, comment vous organisez na Kwilu? Dans le Kwilu, en tout cas, nous avons une image. Biso Basuku, toza vraiment ini. Il y a eu quelques petites dispersions, le président David Alobakiamo, c'est par manque de leadership. Il n'y avait pas vraiment une structure qui regroupait ou bien qui caractérisait vraiment protection ou bien promotion à Valère Bassou. Mais cette fois-ci, comme on en a, Soko Kiti qui quitte, Kota, mouvement, Kanzombi, Wapi, donc, quartier Nyoso, toutes les grandes autorités, Bazawana, Oaza, la professeure, Aza la même Moana Mai, donc, toute catégorie, vraiment, Baza très actif pour la Ibassou. Nde tozolo en passant nazo pesa ba mbote mingi bana equite mbote na ben mingi donc basu nyonso na equite mbote na ben mingi ba ina nyonso bia kela ben la na vraiment aibasu ke na continuer ba activité nyonso très bien pour que na beto ta la restitution et ma camion se meluta très bien ça va on a yoki je ne suis pas de la yoki pardon lilo ba moko poto ke na chité na olobsape maman moko président David Oseacha maman moko paloba et puis to clôturer bongo liloba ya suka ezali ke tosilisi na mote donc moi ya opesa penza liloba ya suka ezali ke po milulu eza na okobo tozali na conférence eza koya na mikolo mukie lobi kuna preda ko fixe biso mikolo to kosangana isusu na inikini toyoka banganga ya maele na biso ya basuku wana Natali ya liboso prof Lapika koyebi nganga ya makasi akolakisa biso elongo na bandeko misusu oyo ezali kisuku de manière scientifique. Très bien. Et ezala évité. Merci beaucoup. Et puis na moi pe moi tribalisme moi muke président on est misé ira basuku mbabeti. Na ora folklore basuku na zomona ba image wana j'imagine déjà. Ngase boko benga ata JB ata Wera ata Fali. Oui, ndeko par rapport à la question wana ozana raison oza penator journée wana ezalaki sur les kisukophonie na évité que ba français bon président même encyclopédie française oui il faut compter dans dictionnaire kisukophonie parce que c'est une langue oui comme la francophonie d'où on consomme kisuku même discours na ngai ezalaki na traduire yango na anglais na
portugais et puis na français mais na salaki yango na kisuku du basuku bazalaki wana o yangola bango moko bataki yango na nini na portugais o pays ya nini ya Mozambique bataki yango na nini na anglais donc ezalaki journée to consommer kisuku phonique na ebike ba musiciens nyonso to bayemba presque kisuku ezala Koffi Olomide azalaki pe invité na biso na conférence à Ozala hein muketu ya Kanikola Mini tout ça il a chanté ça en kisuku donc bango nyonso donc kisuku batika moka evanda merci beaucoup alors maman ni oloba lo ampoto komi na suka bosa chamio mo babeta nini moi le yambo bon rapidement alors na mukose allez-y Wanchi la foto ya utaila ke mamale. Merci beaucoup. On applaudit mon Voilà, mesdames et messieurs, l'ambiance de Basuku, ça fait du bien. Vraiment, Dr Lick, 10 secondes pour la mot de la fin. Et puis, président, pour aux 15 secondes pour la mot de la fin. Te clôturer parce qu'il y a prière après nous. Merci, en tout cas, Nandebo Yambibiso. Merci, Basuku Nyos à travers le monde. Rehaussagi na présence na bino pour la réussite activité wana to continuer kaka bongo et soyons toujours unis total la makambo ya ebele ozo ya na sima to pesi ba nyonso mbote ba délégation nyonso yaki pour na ko honorer journée na biso basuku mbote mingi place wazali bana equity nyonso mbote bana province Akwilu mbote masi bindungi libolo pai place wazali mbote ebele 5 secondes ngana beleli ba ngaka bande konyo so bisika bazala prêt parce que conférence ezali mbula yo kanga biso te mukolo ngutu mbule rozalate très bien dans 2 jours wana kisi na bino mbule rozalate et rozalate da kisi na bino OK 5 secondes kwa mobimba kenge en particulier mbote ona papa ko laluka pesa mbote to yaki ko représenter bino très bien botikala ki meto yaki quand même oza pona biso nyos merci beaucoup papa David na moni ba maman de papa suku ba yemba mingi 10 secondes yango te merci vraiment na komisi na nzambe mokeli pe ye mudasala Himalaya na remercier pe bande ko nyonso to ba yaki na manifestation pe ba oyo bazalaki te na manifestation mukolo wana na zo benga bango pona manifestation ya conférence et en plus date le 2 mai etikali date na biso historique to banda ko fetango kisukufoni année prochaine le 2 mai tozala na kati ya Luanda biso nyonso to merci très bien merci beaucoup président David président international ya Aibasub ya Basuku merci à vous d'être venu ba maman mbote na bino merci na bino tebo yaki voilà merci à toute l'équipe technique
Demain jeudi, vous allez retrouver Issa Longo, les mannequins de la matinale. Et puis moi, je vais vous retrouver les vendredis. Que la paix du Christ règne dans nos vies. Les programmes continuent sur votre chaîne. Tous ceux qui s'attendent bien, c'est ça bien. Yannick Nouala. Et entre-temps, joyeux anniversaire à bébé Louison Bola. Bébé Louison Bola, de la part de Coupard Bola. Jovial et joyeux anniversaire à vous. Bébé Louison Bola. Obotami Mokolo Alelo Bola Sika et Kolisayo Malamu. Bébé Louison Bola. Jovial et joyeux anniversaire Nayo de la part ya Coupa Bola. Merci beaucoup à vous. Le programme continue. Moi, Makelelo Anel, ça va bien.